je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle champion local. Maboko Nzambe, nous voulons savoir, monsieur Rataka, jamais Nabanda Konabino. Nana Pebino, le Moro Nabaki Mbaloyo, tu commis la détendance. Tellement que catch, n'était même pour promouvoir catch et matin. Na moi qui ma chaîne est belée, et monsieur va catch comme mingi. To promouvoir si bokoko ya mboka na biso pe e matade to wando sangisa bino catch na makambu kaka ya bokoko na biso ya mboka pona mono ndiye bateye wabosa na spiritualité na biso e uta wapi pe ezokende wapi na bo moni ke babosa na ke liboso avant ba président de la république babima to zakala ba fumu to zakala ba chef coutumier to zakala ba roi et puis qu'elle a rappelé bien sûr bloko on ndenge zaka mais bobosa na ngomwa tembele bozo ça qui va bomela Congo bomela Novagine to aspirine to milaka Congo bololo to bakaka lumba to milaka ba kisi ya ba makasa to tongola ba makasa ba ko ba manga parce que champel local kwa inga to zongo biloko wana mingi na bito to moni kati congolais comme moi vitesse moko boye na wandolo belango na wandolo be pe bokoko bo mona to kende ba village to kota ba zamba to tambola na bino mingi to mona ba vérité makamango ezaka ndenge nini ba vérité mo ezana to zongo sepema bokoko wana elamuka mais ndeka na ba no chapelo kala zaka ye moko te abanda toujours na bato balinga ba bandane masolo bomwe ke na catch pe to yana ba catch to bandaki na mama solo ti le catch ba catch pe ba koma belé pour les gars nous voulons savoir quand les zaka ndenge mo pe to na ba bato ba ba bokoko malamu balinga no chapelo kala loko lobe za bien to temza na loko to lamusa to temza masolo ngo zaka ndenge nini ikindanga ndenge nini po bato be ba saka ereya bakanisa bokoko ya kakindoki bato be ba saka ereya bakanisa bokoko ezaki ndoki ote kindoki ezelo omusu boko opelelo omusu bango bako expliquer biso ba expliquer ngai ela musenga nina baki tuka bato ba ebi yango bien loko ya e baka masolo abe boyebi na bino ye aye baka ngo trade abete suma solo ngo kitoko to boyi to tu nemo quelques questions to yeba bonzambe kokota nini bokoko pe kokota nini to boye so bonzambe te mais to kobeta liso no malé na pesti ya Fredi Ngomba bambote ya to ko to zali ya Fredi Ngomba viens kitola mokonzi ya yango président vient ngamo Gilbert Nzenza kasi ye Prosper Bakini na Dallas ya solo ya yango gouverneur de Dallas ndena Basile Pidimuki gouverneur de Dallas Basile Pidimuki gouverneur de Dallas Basile Pidimuki Evanjo na bande mission abo ba musuna sima to ye je crois bien bozo mona to na staff ya to na ndako ya Petit King ba birwa azakana ba petit na ye quand roi anamba petit ndena bete masolo na ye bokoko bato kanso depoza kana bokoko fu to nganda ko mobo ya batiti ndio mobo ya matiti est-ce que roi il accepte faut ndako matiti quand roi fandi mboka dezo bonga et puis afana na moi bien kibonganga to matiti ko makala so moni mutazana ndako bien te ko kenuka misale pas n'était pas ko escroquer yo dimo ndeni abonga te n'habite petit king mbote oui bien ngamona lobby fort parce que makambo na moni za solo moni jumoko obeta ali solo baka soko moni nganga yemo ka mta passe a peso mbongo ndeni sikoyo lelo olungwa nganga via misalo sala ba baptiser yo petit king chef coutumier sikoyo na yena ki chef coutumier parce que bien baba te boyin ba bango bien avant que to komba déjà awa banda ko betele biso bokoko mingi nde na ye tokaki avana kota na nyonso na ningi o expliquer biso moke mbala moko différence ya bokoko na bonzambe différence ya bokoko na bonzambe non oro bate bokoko na bonzambe bon différence ya bokoko na boyesu to donc boye ya religion tozali bokoko na magie voilà magie noire et magie blanche totaka magie ya libanda na bokoko na biso pelisa zwa poudre sala boye c'est magie voilà na bokoko tozala babilo mona rapemba likaso zela mpembo ko explication pembe saka ndenge nini pa lelo fa photo landela mo bien ndenge mpemba ezaka pemba
bachaka ngo awa ça veut dire que c'est loko bando salela oya pembe wana boye o bapakula ka mingi soki toza na sa majesté Fabrice Zombi achaka yango biso to parce que pembe eza kolakisa symbole ya paix ya kimia parce que eza pembe ça veut dire que bakoko na biso batambolaka na bosembo batambola na makambo nde lelo biso totambola te biso nde toyo bebisa doctrine ya bokoko parce que na convier na biso ba bloc mindele na l'aide va faire façon comportement na biso envers bandeko nde sali ki ya bokoko na biso ekita yango etake iloko eza destin soki deya etangama tobundaka toujours mpona koluka kozongisa bandeko na biso na bokoko na pouvoir parce que mambo mosusu eleka na kati ya mboka ya des personnes bamona yango ki eza politique mais en fait eza politique te eza guerre ancestrale baancetre bazopotana na baétranger parce que baétranger bakoti trop na kati ya mboka mange koti trop soki balonge bamaikari omona basecte ya basecte ebele bato bazwa déjà baluwa baespace basalaka bacérémonie na bango bazosala bamassacre koboma bato kosala boye bazobota basusu omona bana bamorne babizengi la na bokoko balinga yango te mais ezosalama na mabele na biso bayindo oui biloko nyonso esalama awa parce que bakoko na biso eza na mindele bakanga quelques personnes oyo bazalaka mpenza bayendo na kati ya Congo bakenda na bango misusu baboma bango kuna bazwa bakrane na bango batia yango lokwa bato baya kosala to baya ekomi lokwa tourisme oyo otala yango ndenge batiaka lino Lumumba ndenge batiaka ekeko na biso ya bapende bazwa bilo na biso moko boye oyo eza pouvoir ancestral baexplose yango bango babimisa yango eza sorcellerie mais eloko eza sorcellerie vaut mieux bobimisa yango botumba yango bozwa yango bokende yango place mo botia yango kofue bokofue yango en plus nde bokofue yango bopesa yango valeur même biso moko tocomprendre te ntango bazwa eloko na biso abike ça c'est la sorcellerie pwani batumbaki yango te pwani botumbi yango te soit bobwaki yango na mai etiola na mai ekende bino bozwi yango boambale yango bozwi babikeko bakoko na biso babikeko bastatue na biso bokende yango na mboka na bino ekomi tourisme na bino bato baotalaka yango mbongo ekotala na kati ya pays pourquoi biso moko pays nde toza na musée national toza biloko na biso loko eza yango totama na musée na biso tokenda kotala bana biso bazobotama yango nde likambo bozongisa biso eloko na biso eza sorcellerie biso ana tokanga mondele ndoki te et puis na eloko na kama babindele baza bandoki te non baza bandoki parce que bango nde bayo bebisela biso Congo na ndeni so mondele apumbwa na butu te biso topumbwa na butu te biso opumbwa te mondele nde ayo bimisa Congolais apumbwaka pouvoir ancestral bakoko bazalaki na pouvoir naturel oyo nzambe atia kati na bango mpe bandaki kotambola na bosembo so na bosembo banda kotambola façon ndenge nzambe ayanola bango il y a des personnes oyo bayaka na baseri wana bamindele oyo bayaka manji wana bamonaka yango incroyable batikala komona eloko ya bongo te so ta bamoni bongo bakomi koluka bazala kole serré na baancetre na biso bakoma kokolabore na bango basalaka babiloko wana emso bakoko na biso basalaka batraduction wana babiloko wana nde bato bazobika nde bato bazosala bango ntango bazomona bango ndele azolanda siko psychologie ya bakoko na biso ntango azwi bongo amemi yango baétudie toyebi ke tozalaki so ozobela malaria to typhoïde to nyonso bakoko bazwa Congo bololo batokisi bamakasi ebele bafiniki yo apres kofinika oyo otoka evapore ntongo otoka nobiki kisi ekota wana nzoto te na mopepe kaka ya nini wana esi omeli kisi po biki deja boke na ebale boke osokola bobuki matiti papa matiti ya boniki komi linuka savon mpe na kati na savon oui nakendaki na mboka ya nzela mai namoni eloko wana bato bazwi makasa
asali ebisi fulufulu aniki to sokole na bilamba de ekamisa nga fo ozalaki na sinda kongola bando melati ya sinda ti ezobikisa wana nzoto ebikisa toyebi karioka te toyebi bakafe na bango babimisi soki mpe eza makasa nini siko bamakasa wana to babiloko wana to bakisa balaria bakisa typhoïde na kala bakoko na biso ezalaki ke ozwi eloko ne eloko sa tokopesa shema yango boye te parce que eza na bato bakokanga yango parce que yango eza pouvoir ancestral. C'est ça. Sikoyo roi king petit king plutôt na ngina tu na momuke olobi mo ngana zaka prida mingi na sininga ba fan na ngai o balanda ngai bazwa ka mama ka moko abatole ka place wana obito ko pesa boyete roi king yope mutawe ko bela na musika to mutawe ko bela ayepe azana besoin bakisi wana pona abika po ya debato neti papa na biso te ko kufa kizono me repose mpe nani kizenga awende ko mela kisa mundele te ya zali kaka na naturel eza bato misupe bazakana na naturel me bayebi te ndenge nini bakosala yango mutu soki azana besoin naturel moko angai pa na yo okosala yango tobenga ba professeur pour parce que ta mwana botami okoti mwana na l'école pour mwana apprendre aux aki ya yebaki te oui bato soko bayebaki nde bakolinye ndenge mwana zotanga obanda ofutaka otanga basilabisi babiloko boye ndenge ya mwana ya spiritualité ezali ti natiki spiritualité te naza kaka yango wana lelo omoni ke bato bazwi basali nga cadeau ya place oyo na ofanda lopango apa oyo nga na oyebi soko bato balandaki ti bamoni ndako mosusu be lelo bakompa teka na ta moke ochange ndako c'est ça wakingi pourquoi lelo oboyi kolata ndenge olataka na kifumu olati kaka normal non il faut kolakisaka mpe bato bahabillement na biso mpe tolataka pour comprendre que non ezaka te ke falataka elamba coutume il faut alata nzambala atia tage non naturel kolata nango naturel boye ezalaka nango na problème te na bokoko non oyo eza toza koexplike bato oyo baza na bamikakatano oyo nzambe akosimba motema na ye aza intéressé na yango ya baparole la akontacte biso toza wana wakingi tokontinue lisolo na biso olobaki olobi professeur atangisaka me ngai question nange ezalaki mingi professeur atangisa te professeur question nange ezalaki bandeko bazolanda biso biso babeli mingi bamaladi ebele ezobika na mwana tanga komoni eza na tv te mais je crois azolanda ngai atindaki ngai kutu kende pa ya mutu boye ezolanga kisi boye kende mbala na mbala azolelaka mais est ce que na naturel bokoko baloba kisi te kende ezolanga baproduit baplan matériel ya mosala voilà kisi te matériel bon ngande na bien kisi po soto bien nga kisi donc moi mundela kolonze bon comprendre biso te vivre beaucoup côté donc sikoyo working est-ce que mutu azana besoin matériel ya musala wana bon ozaka na moyen ya kotinda ngo na poto ozana na moyen ya kotinda ngo na Lubumbashi ozana moyen ya kotinda ngo na Filisine matériel ya musala wana ouais eza toza na DHL totinda babiloko babiloko oyo eza ndeti na bokoko totindaka yango parce que eza chimie te babiloko ya chimie nde avie eboyaka yango totinda na agence na bongisi koli na nga natindi ti ekoma ntango okoma ozwi yango obenge nga olandi principe nde na explike yo nde na koexplike lo osalela yango c'est ça waking asalaka yango atindaka mpe biloko me toyebi waking na ntango wana toyebaki na spiritualité ya makasi oyo tobengaka lokola bonganga est-ce que waking lokola comme na magie wana tonga asalela yango bien nauti na gagner danger yango nga na tuni siko lokola comme na naturel est-ce que otiki ba magie le problème c'est quoi nazalaki na posa nayeba gagner dangereux eza nini gagner du monde eza nini gagner perdant eza nini nayebi yo tamboyi meme na bamboka ya baétranger ebele oke oyebi ya banigeria oyebi ya bapays nyonso ya banoir oyo basalaka magie ya makasi okende koyekola pays oyo eza ya afrique bapays africain mpona yeba doctrine ya bokoko ya pays na moko na moko banani oyo baza na pouvoir na ndenge biso na Afrique nde biso toza na Congo
pays nini oyo adoraka bancêtre oyo badoraka bango lokola nzambe te parce que bancêtre baza uniquement kotiela bango makasu masanga mbila mpe kosaka epa na bango bango bazali bato bazali lokwa baprotocole ya nzambe mpona komatisa losambo na biso ekóma pa ya nzambe nzambe bakomaka jamais epai na ye bongo parce que okokoma te parce que soki otali conduite na yo masumu eza la moto akokoma epai ya nzambe eza moto akufi po moto akufi ye nde aza na droit ekokutana na nzambe en plus ndenge aza na asuka ava bakotisa ye il y a des anges oyo baange oyo bakozala wana oyo bazalaka après ya nzambe bakotelemisa ye bayoki ye apesi akoro na ye la bake batuni nzambe akota wi nzambe akoti waking oui question moko elingai na mutu question avana tuna ngofuna tuna question oyo est-ce que roi nayebi te bo comprendre na bengi roi mais aza petit king mais c'est na tana benga roi pa aza fumuti donc bana ya roi donc atana bengi roi bo comprendre ngai petit king question elinga bwenengi est-ce que il y a différence entre bokoko na bonganga parce que naoki lelo okomi oza na bokoko mais ozalaka mpe na bonganga de biloko lokwa différence lobi ezali question na ngai mosusu oyo bato ebele bazotuna ngai na bokoko bosengaka mbongo ya makasi te na mosala mais na bonganga ondire badroit na bino elekaka ebele makasi mingi mpo na nini non okoki oloba bongo te parce que même babiloko to bandebi toyebi ke na kala ozalaki soki obuki yango awa oki obuki yango obaluki bobuki yango sona soki atala miniti oyo banda ntongo ti mpo koluki nanga place makasa tomate ezobiki omona yango te nauti koluka yango kuta deux jours ti lelo na omoza yango te lumba omona yango te ezali lisusu omona yango te sikoyo place omona yango eza place bato bazwa yango bakoma koteka yango so bato baoteka yango bango nde batie yango cher nde yo te edépendre na bango toyebi ke mosala oyo naosala nde naotongela buto ndako apesi nga napesi ye plan na ye mpo ndako esila na façon oyo olingeli il faut amise na bakaro na courant na mai nyonso to électricité na kati tokokoma une affaire ba $78,000 à part main d'œuvre ça va main d'œuvre na biso po toza bato toto nasombi lopango napwimaka boye nazwi na banatike babimiselinga projet napwimaka boye nasombi projet wana mpo babimisa bapesanga plan wana napesa yeso mbongo mpo basala formule ya plan napesi mbongo wana na étape te nakende basilisi plan wana bapesi nga yango napesi bango yeso mbongo na bango otali plan bakomika na kaye bayeso 2500 okakuna bango 1500 la opesi mbongo na bapesi yo na plan wana olande façon olingaki ndako nezala 3 niveau ndomoni nango na bachambre barez-de-chaussée na se siko tokosala boni mpo ndako oyo esila kaka boye ndenge obeti plan non il faut tosala devis bakende basali devis bakalkule basinga nyonso tout mpo ekoka 3 niveau wana bachambre to eza wana ma $78,000 na $78,000 à part main d'œuvre na biso c'est 15,000 so yo moko otali nano bongo odiscute baoyeso te tokoki kodiscute mpona main d'œuvre mpona yebi ke main d'œuvre nde badiscutaka nango plan matériel ya mosala na yo parce que so asombeli yo barre de fer ya 12 na place atia barre de fer 24 atielo ya 12 lobi ndako ekomi boye opesa foti te so po pesa ye foti te ndenge ya komeli ndenge apesi devinela pesa ye jour ya kopesa ye sikoyo main d'œuvre nde eske nde na oloba bongo mutu nyonso aolanda oyoka en tout cas oza clair trop clair après maman pesa ye confiance nde asala mosala mutu couleur aya otielo couleur na ndako papa te couleur au début to esaka etia $50 aka etia $50 te zwa 300 ye mutu aoteka yango te
Aki asombi kulu ateke couleur oza sortir so la lelimi bekangami. Show. Futi. Babe yango show. Futi zene. Ya yo mom to pe mboma mboma. Soko pese ndenge asengaki. Asel musala be ndenge na banoma yolinga. C'est ça la spiritualité, c'est ça où ezali tout ça la musala. Yango moni lelo boyo mokonza mboka pesi Fabrice Zombi confiance. Tant apesi confiance. Asisi entre guerre teke yaka. Asisi mama bobondo. Batie kimi koti na kati. Apesaki ba politicien confiance, ba politicien là ba leba mbongo, ba koki ko maîtriser guerre wana te. Mais tant que mwana ya mboka wazali 10e roi. Oyo ba pesi pouvoir ya kopesa aibi yango te, abotoli yango te, asali massacre te pozo yango yazalaki bo yazalaki landeli yango na ba épreuve ezali. C'est meki clever, tuka azu apesi alubinde la pesi po batela bandeko na yo basuku na village mpeshe. O ezali ke ebandi asimbi grand bandundu. Ou azotala bandundu. Chef de l'État a payé confiance. Accueilli pe avant akende asengi na bakoko na ye. Omoni pouvoir o ya kobotola na makasi. Ata osala ba bloc simba te. Osana il faut surtout éthique alors simba. Nyonso bando senge ezala ni. Mais asengi tango mokonza mboka bengi a payé confiance. Na moni poza makasi ozali roi. Silisa kimia parce que ezali parti eteni ya mboka ya mabele na yo. Do moni Fabrice Zombi Kababioko akendaki na groupement PD 350 groupement. Akena bango bakei akoti asala plus de 3 mois 4 mois. Alandeli na moko entre teke ya kalandeli bato bazobimisa ba mobondo wana. Bazui basangisi ba mobondo ezalaki lokola guerre politique. Tant yaki a découvrir yango parce que oza Congo. Il faut to bundela Congo. Oui, vous avez raison. Ils ont ba politiciens ba yena Congo pour ba détruire Congo. Basozo mbongo na mboka oyo oyebima na ba minéraux bato kufa na ba este bango bazo ko mbongo na mboko basala ngo échange na mindele bazo construire na kati ya ba pays ya libanda. Na kati ya mboka na biso ba inondation ezosama ti bomoni ba makambo oyo eza ko se passer ti bomoni makambo oyo eza ko se passer ba mbule ezobeta ba érosion ezosalama ezali parmi côté question mususu etango lobelo kwana. En tout cas merci 10e roi Fabrice Zombi. Oyo peut-être comment mboka nani impêche donc na moi na kendaki ti na mboko bakote ba nini kuna ba yakakuna na monaki ndeki ba na ndenge tamboli wana est-ce que otambola bon après to memio na village impêche otala kotonga mbongo oyo Fabrice azwaki prime au chef de l'état pesaki mbongo wana Fabrice azwi yango ali encadrer akeko construire na kati ya village. En tout cas, petit king na biyo zawana okosala ke tokendaka kuna je crois que bino boza bato bolinga bimona lakisa bimona meso tokende kuna tokofilmer bino bokomona musala ndingi. La délégation de Calamité dokende ozela kara fait des missions bima fait des sorties ce bimi là tokochona kati tokende ozwa ba image. Na koza ba image. Ota siko tolandela moko na kati ya village na ye nani a construire koleka Fabrice Zombi. Semble que obi tangu na uta kende ba sekona ba pesa ka bango mbongo nakuta bato bazosala boye nazala ba image so ba te munoko na kota ba image o bato ba mama bazolela na bana bazokima ba mbangu ngana koma kuna siko ya mo lelo na ko ba keipi bazozonga les oui parce que ezana eloko motanga kenda kibongo a découvrir ba biloko wana là alandi moko na moko bengi ba en tête moko na moko ya chaque village fandisi bango asololi na bango lokola azali missionnaire bakoko pe bakoti na kati ya bato wana ba dévoiler secret note osala boye ba politicien de botinda biso yoka makambo wana ba vérité wana kaka champion kenda découvrir ngo awa donc vérité ebimi na munoko ya bakati ba machete bango moko. C'est
yango moni mutu nyonso azobundisa Congo oyo azobundisa Fabrice na pouvoir na ye ayiba pouvoir te abotola mutu pouvoir te. Et puis tant ozobundisa bato oyo bazwi pouvoir na ndenge ya bonzambe nzambe nde asali ke pouvoir ya eza parmi bato bazobundisa chef de l'État commandant suprême président Félix Antoine Tshisekedi pouvoir oyo ezalaki déjà destin na ye. Tande bango bana mpasa bango moko. Bango na bango nde bakobanda kopotanaka. Napesaka message na nanga azali mwana ya chef coutumier. Tata ne azali chef coutumier. Ayebi loi nde tolobaka règlement militaire pe ayebi règlement ancestral. Ancestral, c'est ça. Ndenge nini okoki kozala na kati ya règlement mutu ayebi règlement ancestral pouvoir ancestral okoki kotangisa makila ya bandeko na yo. En tout cas, pesa sous message yango awa, hein, et leka mingi. Parce que message ezali na pesa kango plusieurs fois. Ba welelaka makila, ba welelaka tofina te. Nanga zo welela tofina. Azotika makila ekweya. Makila wana ezali ça veut dire que bandeko na ye. Bato bazo kufa, baza bandeko na ye. Bato bazo souffrir, baza bandeko na ye. Muto azoloka aluka atraye Congo. La bakoko bavumbi bakozala ne pe ba Holanda ye akolanda bakoko na se soki pe mesenanga azo continuer kosala massacre na kati ya mboka ya Congo oyo epesi ba mindele pouvoir oyo epesi ba mindele richesse oyo epesi ba mindele lelo po baza na stabilité et wuti na kati ya Congo soki ozali en collaboration na ba mindele bazali simana e ba etike bamindele wana bakozonga ke pa na bango yo okoluko zonga ko ata osali ndenge nini okei soko kufi bato bako réclamer ebebeno ya na kati ya Congo. Ça veut dire que ozali mwana ya Congo soko zo continuer ko sala ba massacre l'autre fois na lobaka pe na bandela ngo plusieurs fois okosenga président Félix pardon na kati ya mboka ya Congo. Loba ete président Félix pouvoir oyo azwaki on a massacré na manduki voilà c'est bon mais ce qui a joué on a manduki te to lekisi loi électorale ndenge lobi il faut que tia candidature après candidature bato bako voter pe bato bako pona oyo akobima wana kobota na te avosisa kabiso yango ndenge na ba avosisa malba ndenge na bagino kobota te ke yomo konanga nde oyebisaka biso ke mutu aleki na élection ezali Félix. So kaka yo ye nazoya Kinshasa pona boto la Félix pouvoir pour avec wana ndenga solo te. Là yazali mwana mboka, yo pozali mwana mboka. Yonde eza ça veut dire que yonde osala nini opibliaka yango. C'est que yonde a sérieux. Yami balé c'est que yoza sérieux. Yami balé. Bolobi président lobaki a changé condition, bato baboya. Là atiki a changé na lisuti abi a changé atiki mais kaka bino moko bato boza pembe na yi bozocha président na kati erreur boye ba ete bakoko bakotika bino te bakomenasaka bino oyo bafumu nde bazoloba bakomenasaka bino bosunga peuple Congo tala banzela ndenge bebi kombele mbongo oyo ebime pa chef de l'État apesi na ministre environnement. Le ministre de l'Environnement a payé à habitants ba construire mboka pe ba construire yango na ba ndenge sengeli mais ezo kabwana ezo panzanaka ezo salaka be raison pourquoi bamvumbi bazana kanda bazana nesengoti boluka ete avaya kosala eloko bozonga na chaque village pour la kosopa masanga ya mbila pe ko s'excuser pa ya ba ancêtre et puis ba bosa na te boluka ba chef coutumier nyonso hein boso la kana bango boye ba mutu na mutu kanda na eza nini ide na ye pe eza nini territoire moko na moko pe na ba collègue na nga ba ndeko tu ya ba chef coutumier ba homme spirituel o eza mboka na biso tolanda mbongo te mbongo nde yango na teki Congo mais na makasi ya pouvoir bakoko nde bazo pesa président Félix pour aluka azongisa soki bolandi bien kimbango aloba ezana mutu au président ou akoya ya 5e génération
yende akobongisa mboka. So soto bandi ko compter 5e point ces années. Félix. Sikoyo bozo combattre ye, oui, c'est normal. Il faut un adversaire. Mais adversaire le bas ezala être net zo mona bande ko nanga, soit eroza bakagane, mais biso na biso to ko zala ba adversaire. Il y a encore des problèmes. Parce que bino bozana sima chef de l'état yende mutu a nommé bino ba poste wana pe bino ne bo prêter serment bo ko trahir Congo ti ne jamais trahir Congo mais beaucoup ko trahir Congo moke ceux qui botali lelo tomoni ministre Costa Mutamba ministre oyo je pense que Azaeli na pouvoir ancestral na population aza nommé na pouvoir ancestral aza eli là to pese ba bénédiction sikazali ndenga zo sala musala na ye justice fait son travail oyo na koloba pona bandeko nyonso bazana mikakatano ezali na domaine ya spiritualité numéro langa ezali plus 243 90 49 669 78 bandela lisusu plus 243 90 49 669 78 Ozana poso koma ministre, ozala nommé DG, ozala nommé ministre, soit na ba compagnie nyonso to na ba activité au salaka clientèle ezate ozana posa clientèle ya ezala kaka na kati ya mboka na biso ozala Congolais ozali mwana ya mboka la to ko soutenir yo na ba mvumbi na ba bisimbi parce que tozolinga to panza pouvoir ancestral tokota pe pa ya bapaya tokota pe na bamboka ya bapaya ndenge bango baye ko construire na kati ya mboka la biso biso pe tozwa pouvoir ancestral na biso ekota pa ya bapaya to contrôlera pe bapaya là on a pesi message ya suka ezali na mutu moko akokufa na kati ya Congo pe mutu wana akozala ministre ya Congo oya yebani mais date ya mort na ye zabe yebi na bafumbi tozali déjà bambula oyo ezobeta ezosala érosion ezali kolakisa est-ce que liwa ya pasteur wa kufi na mangenge bino ba chef coutumier bosilika ite pa pasteur mama te mangenge azo prier kake beti pa yo ozosambela omati na ngomba il y a des personnes bayeba te mbula so ezobeta ezana prière basalaka bakake ton tang ezobeta ezana prière o basalaka pona kake kozala ya yote ya mutu musu mais tang ezoleka ekuti ezio parce que nde to fanda la banda bakake beto ya bakake te po yoka vrai kake matangomba zala na ngomba to zala na ndako étage o ezali na 10 niveaux 11 niveaux mata fanda sko likolo kake beta so kake bete zio tendeko ozonginga na miso bike mambolo byokosi mais tozali na ba prière tozana 3 protections protection des affaires protection contre toute malade et protection contre des ennemis mutu fozana ngala roza neto fan so na monika boy je pense que bato bazala numéro nanga na enregistrer ba numéro bon pe ba enregistrer numéro nanga ba monaka ba message na chaka mbule ko beta RTL kake ko salama kake wane beta wana la botali kake wana nazana ba blog soko senginga nazana ngona téléphone awa na kotindela date oyo na chaka statut wana ezana kake moko ekobeta pe kake wana ekobeta ezolakisa mutu nyonso oyo akozala azosala eloko ezali en dehors pouvoir ancestral akokufa mbule beti esili lobi nango tomoni ba publication na ba internet la na ye koloba lisusu ezana kake moko mbule kobeta ezana kake moko etikali mais kake wana ekosala ba érosion totala résultat nango ekozala na suka oyo ezalo ko pesi message siko oyo na pesi message oyo na pesa ka message wana ya liboso pesa message pasteur akufaki ya mibale na pesa oyo nzele ekabwani nde yango wana nayaki koyebisa na bandeko na bima na ngonga ya 0 ya 2 heures o mbule uto beta
babustaki meme yango na bapage nango. Petit King. Nazotiela bakoko bakasu na bango mpona kimia innocent na innocent kimia eza na kati ya mboka. Je crois bien que au peut s'en image na balancer yango parce que image olobaki déjà bien avant pe et kokisami en tout cas na ebité walking talk qui devait accoucher l'émission na biso résultat yango ben Rosé ça résultat ya mbula ya butu na tongo yango. Bino moko na spiritualité boyebi déjà comme ministre to au garder kaka secret to na no yebi kombo te mais ce qui ngana ngina senga boy opesa pe bande ko so moi nzela oya kolinga ya okuta nayo ami yebela kada so ke za ye non. Premièrement eza na ba ministre oyo soka azui pouvoir aza élu par peuple congolais azui pouvoir na pouvoir wana abimi pona kobatela mboka pona ko défendre ba mboka. Oui toyebi aza na famille il faut bundela na famille na ye. Après ko bundela famille il faut zonga na beli na belecteur na yo ba o bazaki no na souffrance ba o basali no ba propagande ba o makila na bango etangi ba fingami ba nyokwami pona yo balali libanda yo lali na kati ya ndako bazozwa malili yo zozwa clim ozwa fraîcheur bien yo za na kati ya mutuka clim ezo bien lo baiser porta vraiment bango bazotambola na ba moto makolo na ba 5000 bopesaka biso 8 ozwaka yango na ba 2000 parce que ça symbole mutapesi au faux yango mais tala effort ya bato o babundeli tala effort ya bato ba souffrir pona yo ezaka teke na bato wana il faut kabla bomba mituka non bo construire bango banzela bo construire bango mai pe courant peut-être senga na mokonza mboka yende ozali numéro 1 ya Congo après ozali bamvumbi oyo bazali kobatela yo pe chef de gouvernement Maman Judith Swamini oyo azali chef de gouvernement tozali kosenga peuple congolais obongisa na moko na ministre provincial pe na ba ministre national bayeba ete kobongisa ngakutu te ata nalela nga likasu na meli masanga mbila la vie continue toujours le meilleur reste à venir oyo na kosenga kaka botala ba électeur botala ba population oyo bozolaka mbongo na mituna bango population wana bango nde basalaka po lelo bino botambola wa mais bango basali bino zaki na piéton bango batio na mapeka au chef de l'état mona yo est-ce que tali kaya moto amemi yo te moto na zo senga yo obongisa fi na ete asenga mai asenga courant asenga santé stabilité na kati ya mboka na kosenga na ba ministre oyo akozwa bozu na ye souffrance na ye amiser yango pona ko construire na kati ya Congo bakoko bakozala na ye obanda na bato nyonso bakoya babundisaka ye basani bakoko bako protéger ye mais ceux qui ozali parmi bato bazozwa mbongo na kati ya mboka là boko sionga pe mindele boko kufa na kati ya Congo nakomi na suka émission na bandeko parce que moi message moko ya mukie kaka moto ayebi ceux qui bazola kisayo eloko oyo nakoki kochango na elomino te parce que oyo ezali déjà ezali lokola mutako ntango bazobete yango boye ezali pona ezali lokola komodi lokola deya babomi babeti yo masasi ya butu ngakutu nayebi nde nakomi mokolo bende nakomi ofanda pembeni na ona soki na moi moto aleka nango boye fona kima batiaka yango liboso elongi ya motu te
parce que moto otia liboso elongi na seke moto asali mabe nde yango natia yango mpona bapoliticien oyo bazoconstruire na mboka ya bapaya la eza problème te tala place oyo ozozwa mbongo toyokaka bamusicien bayembaka eloko epesaka yo mbongo tia yango soin mpe tia yango propre bozotia babilambo ezobimisa bino na nzela na balavage est-ce que bokenda nango déjà na source ofani na source na mai ya liziba ozonika bilamba wana nani aza na kati wana bapoliticien to baza wana mwana nsemi ketono représente mfumu na ba soki tozongi na maloba ya mwana nsemi abanda kokenda biso na droitier mais ta baye kocomprendre yeke aza dictateur aza na bavérité aza na bavérité te baluki baélimine ye na babiloko na bango basalaka bapoison oyo nde ebomaka bapoliticien mais là bakoko mpe bazochange babiloko ekoboma bapoliticien oyo azotambola mabe na kati ya mboka fimbu kake kaka kake surtout yo parce que biso toza mpona kobatela chef de l'état commandant suprême na baministre oyo bazotambola malamu na mboka botala bateti ya bakongolais la na suki wana commandant suprême mama ministre oyo azali chef ozotala baministère tout ya gouvernement tiki ete nzambe ya bakoko azala na yo mpe nzambe ya lola azala na bino abakisila bino bavi na baoyo bazosala malamu na kosepela mpe bato bakendaka na parlement bobundela biso bolongolela biso kaka loi oyo nazosenga mpona kobongisa balabala ya leta mabele ya bakoko il faut kosenga permission na leta soki botie na motu nyonso azali na makoki na ye place azali akoki kotia yango propriété pourquoi pas biso mpe na mwa bandambo oyo tozwaka nakoki kozala na droit ya kosomba 5 sac ya ciment na kayas place oyo mabulu ezali mpe nasopi yango mpona bandeko baleka na batambola bien ezocréele bandeko oyo bazokendaka misala bambouteillage na place akóma na mosala avant azokóma en retard azali na bisaki na ya nsima mais moyen atieza te mpa bokoya kobotela compréhension po soki nalobi ke nakende kobongisa peut-être eteni ya mabele na ngai na kati ya Congo totie wana soki tomoni balemba basous région totali bapersone eza ya kobukana même ministre national provincial azokoka kosala yango te parce que eza na bato oyo babimisaka mbongo epai ya chef de l'état environnement po baluka bakosa ministre ya environnement na département na ye balia yango ndambu po place etongama te bozozela eloko ezalaki mokie ti ekomi monene crime ekomi kosalama na lema par rapport ya bamabulu wana mboka na biso ekomi na kati ya crime ya makasi mpona bambouteillage ezali par rapport ya mabulu oyo ezali na nzela. Oui, petit king to comme na suka émission soki o banaliki ya kolobeza ebele moi to beti biso la pasteur mais to komi na suka vmate masolo ya pasteur to komi na suka te parce que minute na biso Cécile donc bakokata biso espace kuna to beta yango mbala ya nsima quelque mbote kaka ata 2-3 personnes mpona mbote na opesa ya liboso epai ya commandant suprême chef de l'état président Félix Antoine Tshisekedi mpe ya mibale epai ya ministre Constant Mutamba mpe totala gouverneur na biso batieli biso oyo tozali komona lelo makambo oyo tozoloba ya Kinshasa ezobonga Kinshasa ezobonga toyebi ke ya gouverneur na biso Bumba bakoko bazala na ye parce que Kinshasa tout la vérité non tokoloba par rapport à quoi to soutenir na plan spirituel parce que tant bazotonga bakoko bazomela yango siko biso ne photo sunga ye to senga epai ya bakoko est-ce que ye mo déjà kutana na bino ye mo ko azo volonté kutana na bino la moya kolobeza surtout bino ne bakolo Kinshasa normalement parce bon que na bona on commentaire chef nanga papa nanga Fabrice Zombi ka Fabio ko azali papa oyo azali lokola likofi ya Petit King Boji tozali wana mpona kobatela makonzi ya mboka na bato bazotambusa mboka na biso na kimi là tozali mpona ko soutenir bino sur plan spirituel pesa numéro na lisusu
Pour na ba ministre, ba député, ba conseiller communal, ba chef de rire, ba chef du territoire, ba oignon so peut-être ba yoki malobalanga tout bazali na poste ba partager entre ya moment na sengi numéro pona na pesi numéro na ngazali plus 243 90 49 669 78 plus 243 90 49 669 78 pour na ba ministre, ba député national, ba député provincial, ba éli oya mboka bazali par peuple o nyonso azali na poso construire na kati ya mboka place ba érosion azali kosalama bosanisa ete bankumu bayeba kosenga na bango bankulu bayeba kotia kimia mpe banzima zelo mpe kayasi na bino apesi mbote na eli oyo toyebi ke azali eli du monde, c'est président Fati ya Fredi Ngoma le coutumier ici kozali napesi yo mbote napesi mama nanga bibi BBC 45 mbote sika zali président Ndibola napesi cour royal napesi bino tumbote V Didier Kavabioko napesi na CG Rodrigue napesi na bandeko nyonso o bazali na cour royal ya roi mini Congo shosho bazali wana napesi mbote na famille peshi pe na royaume mini Congo isika bozali bamvumbi bankulu bazala na bino. Oui, je m'appelle Maboko Enze, bankulu bazala na bino, ngape mikolo ndo beyoka, bankulu bazala na bino. Na komi na suka émission na kasi na okata boete na zo appeler bino bobo mondi système auto komi nango. Ba to pas soutenir bo soutenir pas to bando ta mona ba village ebele da petit kinga déjà village mo to ko mona ba vérité kuna. Bino ba to bo soutenir la so wana bezo na keti na village na bino. Bino bo disposer ka ba moyen na bino botini mweloko. Na keti na village na bino là je peux ko filmango bo mwande village za kana okene na komi na okene na hôtel de ville bo pesa na document na village bino boko linga na okende ko filmer yango boko mona na osolala chef coutumier na bino mais mingi vérité ka ndina beloba na bomba na ngelo wote bolimbisa ngai ministre provincial a lancé motu nyonso fo olekana na ANATC parce que ezali groupement oyo ezali ezotala ba chef coutumier il faut ba chef coutumier bazala tout en ordre bazala enregistré zana bato atie chapeau ya ba chef coutumier atie mtako ya ba chef coutumier azotambola ngo aza en ordre te ebele de ba lancer na yango na provincial pona ko ete ko landela bato oyo bazotambola lokola na trafic de fiance ya ba chef coutumier biso tozali wana pona kosunga tozali wana pona kosenga mutu mbongo te tozali pona relation lelo soki nazwi te nayebi ke lobi na kozwa parce que vie eza destin tozali pona bongo napesi na bandeko nyonso mingi ezali kaka pona royaume nanga royaume peshe oyo nayebi ke napesi mbote ya ebele na roi nanga Fabrice Zombi 10e roi sa majesté ya yo yango oyo ça c'est petit king ça c'est petit kaka musala na yo papa mbote yango na mama Marie sika mère azali wana mama petit king kumina suka ngape kumina suka kulobake veri kitola mokonzi ya Fredi Ngoma le coutumier papa na king ekuime bongo na lobe Prosper Bakini mama Wivine Bakini yo yango kasi babi gouverneur de Dallas c'est Basile Pidimuke gouverneur de Dallas kasi na boso zo kolobo mama edi engede papa social yo yango na boki yo libango ça m'a bien kasi vinanga Gilbert Nzeza d'Angleterre pe yango président Abdo Etina moto ya bato président Abdo Etina ya yango yo Brunette Lonzoka Mbo Chanel Bakini dikonena kinkole bana tu ya ngaba bana tu ya lemba bana tu ya matete dato ya ngoso mondo mwamba ya bino yango yo funa ya bino yango yo lukunga ya bino yango yo chango pe ya bino yango yo babi bankulu bazala na bino kaka ndenge toza na bino tokende bino tina suka moko boye so olandi mingi fétiche mingi bokoko mingi catch mingi bokoko Bilamine Kamba Utemaya ciao.